te balandi tindika télévision et ça bon wa bino kati ya voka bo mesana ko va tempe ya kolanda on tindika télévision na émission na be kitoko bo mekana pe kolanda lelo actualité lelo tindika vraiment tindika toujours lobela vraiment nini les dossiers à faire il y a des faits kayi bomoni bandeko baza kita ya kolanda partout dans le monde ndenge mwasi na ye akendaki kodefendre ndenge mwasi na ye alobaki bapreuve tangible azalaki nango te justice te ezalaki mosala nango ezalaki na nsima wana mpona kolobela yambo avant tosembola vraiment bakiesa d'actualité na biso na mwana mboka Fofana epenge vraiment tokokokana te kosouete bamecondoléance na famille biologique ya haut représentant ya chef de l'état kitenge yesu aza na biso te molimo na ye vraiment epemela kimi un peu mécondoléance na chef de l'état mécondoléance na parti présidentielle na parti des pètes vraiment tozosembola bakiesa d'actualité na Fofana. Bonjour Fofana. Bonjour ndeko na nga mwasi esala ngai sengo parce que tozali pena combat esangisa biso combat pena esangisa biso yango esala nga pasi tango na moni Margot tango na moni yo lisusu o aebi atako lelo suyer na biso ekomi esengo ya bato mosusu wami kola na barotana wami kola na bapullman soka bayebi te ke mande eza ya 5 ans biso oyo nayebaka ntango tozalaki na combat. Je me rappelle jour moko boye oyo eyindaka mpenza gaz etoki banda kote akomi na limete tokomi mpo tokɔta na permanence ya idps me biso bana mibali tondimi kozala libanda e bafaire okotisa bino na bao bana basi bato ya liboso bokota mpona koprotege bino me komona bolingo wana lelo ekimi pouvoir eye olie tofanda to réfléchir comment toko défendre le pouvoir nga nazotambola meme na baprovince mokuta baprovince mosusu meme photo ya chef de l'état eza te ozomona ozokuta kote mosusu drapeau ya idps eza te olie bato baréfléchir comment ya kokomisa message ya chef de l'état peut-être na Katako peut-être na Djera peut-être na kena mona mboka tuse alonga na Équateur na Lisala bozokuta Lisala idps eza te mais eza na mama moko bo aza commerçante à travers la côté Kabilo, on est au son de Kisangani, n'a sangisaka ba jeune garçon pour na bolingo Etienne Tshisekedi. Na ye comme on a prison ya Angenga à travers mon amour à tout ça long. Les commis moto to aza combattant. So tuni oza combattant jour nini. La isanga image à combattant aza nangote. So tuni que non les jours président Félix abetaka ma passeport. Oya utaka Addis Abeba. Azalaka te. So tuni akena kozwa carte d'électeur na ye asarolaka wapi ayebi biso lelo etike tozomata bamoto tozomata mituka lokola bango te mais bokesi na biso na bango je pense que non kosala kombo eza pasi ndenge oza babeyilela oyo na mosala na yo mais moto aza conseiller moto aza ministre mokomona ke non peuple eyebi ye te yango aza na esengo ya komona yo ata koliwa eza nango tokokima liwa te mais etike nzambe azobatela biso esala bien. Ok, voilà, merci beaucoup Fofana et puis tout le bien moi ça ne fait qu'à l'État congolais ça se traiter de tout au Akendek au défendre ndenge mobile ya kufela kinenge c'est pas ça qui mais c'est comme ça la preuve tangible que le ba comme pour condamner dans l'État congolais. Bon, il y a pour ça qui est vraiment il y a qui bon bâti bino bolingi pour dossier oye peut kololenge ko côté lango vous mettre moi nga za célibataire on est dans zamu nga na minute on za célibataire mais dans mutu mo to solo la ranaye je n'ai pas courage ya comme maye ko ya représenter par grand frère parce que papa nda botaka mwana azana projet pour na mwana naye papa soki akufi Yaya n'a représenté ce qu'on a représenté papa. Mais pour Yaya a représenté papa, il faut avoir éducation, à copier papa, à animaki, koyo qui est la papa maï. Moi, il est singaït. Tant que tu as une marche, moto tout bon, on a non Eliezer Yaya. Parce que ça quoi apporter combat. Parce que moto tout a zone dimako bunda. Les abonnés qu'on défendre. Chaque fois, moi si bazo tindikaye, il faut aya à protéger. Il faut y avoir un caméraman. Bato bazaki na combat bayebelo kona zoloba. Lelo epenge Fofana et ya butu et ya moy. Naza capable ya ko défendre tokomi wapi. Même devant Ouragan. Parce que combat au sali avec Joseph Kabila, ngai pe na sali elongo.
yango ozomona biso baja tokomi toza bien formé toza blindé ozomona ngai na nzala na posa mai nanga okomona nge pa mutu te les comptes na gouvernement oyo toza na bato ozomona moto wana ti excellence Yves Bokul oyo aza ministre ya jeunesse ngai nakokende na ministère na ye orgueil te soki ayebi ke Fofana aza libanda akoyamba nga orgueil te to na makasi ya nzoto te me ayebi kote touti ozomona ngai nazokamwa ndenge oza boye oza mwasi olingi mobali na yo bosali vi na bino bosombi tabouret bosombi kiti e arrive mobali akufi baprojet moi banda kozala toza bantu no à partir moi ya 5h 3h bala bandi conseiller yo mwana oyo aza mayele fo atanga boye il faut totia ye place boye mais oapprendre un jour que mobali akufi de fait Kayimba azalaki soda formé ndenge bayebisa biso mpo ngai naza collègue na ye te ngai natanga na ye te ngai leo nakolobaki atake congolais de père de mère naza 50% te c'est-à-dire 100% congolais pe congolais à centre ngai aza congolais penda ya centre ya mopanzi ya pembe na kati ya congo te eti keno mboka na nga bato badirijaka makambo babi keno Delphin Kayimbi aza général nga na osani nakolobaki aza général mpo bafonction na nga mona apesi yango te ozomona mpe ntango babandaki kotina ata bamission de service mwasi na ye abandaki kokende comme mwasi ya mutu ozomona même ata lokumu place moko teke bamoni mwasi ya Delphin bakateli esali non bakatelaka sali epa mobali na ye ndenge toza lelo distingué première dame tofota ye te mais a bénéficié grâce wana à travers que non mobali na ye abimi président de la république ozomona nde lelo mama Denise place nyonso même photo na ye eza na valeur neti nga na ke awa na Sankuru tokemela mi photo mpo bato bayebata ke première dame na biso distingué première dame azala boyi elongi na ye eza boyi ozomona lelo nayebi te bolingi nini mwasi ya Delphin Kayimbi bazosambisa ye azala na esengo alati babijou alati atie babote aza ya shoki makasi yo ozalaki place azosamba mpo ngai azalaki na place azosamba te ngai nazwa chance ya koarrangise émission na mwasi ya Delphin Kayimbi na émission na nga atikala koloba te ke mobali akufa na singa te ya koloba yango te le contraire ngai napesa exemple ke ndenge nalati cravate na nga boye soki bato bamenance nga soki bakati cravate ndambo ekotika na maboko ya mutu wana ndambo ekotika na kingo na ngai ndenge natiaki ye comme tembe ti alakisi nga chambre oyo bazwaki mobali na ye ntango apike crise selon maloba na ye na filme yango singi eza te mpe ye moko alobi na video ke ye atanga c'est-à-dire aza na niveau peut-être ya gradué to aza na niveau ya licence mais mobali aboya asala so na mwa mayele wana oyo alobi ke atanga soki mpena mobali akufi na singa ye aza na qualité nini ya kokata singa ya komema ye osi ata mobali na ye azalaki garde azalaki na résidence surveillé mpe azalaki na basoda mpe mutu mpo akoma na niveau ya général oyebi combien de militaires bazala na résidence mpona kosécuriser sécurité na ye parce que des fois azalaki général mpe azalaki numéro 1 ya demiat mpe azalaki na service ya renseignement militaire azalaki n'importe qui te basécurité wana nyonso ozoloba bien basécurité wana nyonso azalaki nango mais nini esalaki ka disparaître kaka boye kasi yango nalobi chance oyo toza nango mwasi ya Delphin Kayimbi amoni suspect amoni bamenace ekomi kokomela ye ngai siko collègue na ye nazwa chance ya kolobisa ye yango omoni lelo tofaire kobalance video ya mwasi ya Delphin Kayimbi na lelo procès parce que même jusque là aza innocent parce que bakondamne ye nanu te mpenga na ndimi te na l'état congolais oyo abiso koboma mutu 2 fois na ndimi te parce que aperdre mobali na ye depuis abala mobali na ye oyo non mobali na ye abala ye ye moko alobi na video ke basali 2 mutations na este oyebi ke este bato bakufaka
bato bakufa kaka mais komona mwasi wana andima kofana Delphin Kayimbi kuna aucun jour baloba na RTNC ke mwana mboka Delphin Kayimbi alali boye to asali boye te ata ba problème ezalaka na foyer na bango ebimaka libanda te tango ya turo ebimi l'État congolais nda koyeba parce que bazo contrôler mwana mboka Delphin Kayimbi pourquoi azalaki n'importe qui te azalaki moko oyo abandaki kozwa badécision na mboka oyo ozomona pena ndimi te ke ndenge oza boye mama lelo ndimi kobala mobali to peut-être cordonnier to peut-être moteki nguba to mopanzi sango lokola nga oyebi coupage no nenge kosala peut-être élément ndenge nauti na bandungi boye na mwana mboka honorable Doug Kalou apesinga mwa $100 to bomba $100 to koma na niveau ya kosomba peut-être eteni ya lupangu to kosomba mutuka lelo yo ondima koboma ngai natikela yo bana oyo mwana liboso moins de 10 ans to moins de 13 ans ozomona 5 enfants pe oyebi toza bantu soki mutu ekei babosani makolo lelo soki ngai nakufi yebake bana na ngai bandeko na nga bakobosana bango oyebi yango bien maman omoni vérité eza tetu omonaki tozalaki na yo oyo biso toyebandi parce que na combat topesana na bakombo te mais toyebanaka na baévénement na procès ntango babomi Rossi Mukeni ezalaki dossier okende mosika eloko liboso d'abord kokanga commandant oyo ya mwamba kokanga moto azalaki na commandement poko ozala policier moza na commandement te ndenge toza awa tokomi wapi eza awa mokoya boyela musu kikosene finance nga aza na finance te okoya boye kikosene administration nga aza na administration te ozomona c'est-à-dire jamais que likambo ebimika lelo boye osangisa tout le monde te soki mbongo ebungi awa mwana mboka elezera ayebi keno fofana asimbaka mbongo te ata nazwi journaliste invité nasala na ye émission nga na kosimba mbongo te akokende na kesi afuti bazwi kaka bordero bato fartique bapesi ye nga nayebi keno le mosusu na kesi bayesinga keno fofana okovoyage jour te ozomona mwana mboka Delphin Kayimbi akufi. Il faut voir comment aussi séparer les choses. Ndenge naza na minute mwasi na nga na ndako. Est-ce que vie nazo mené à mwasi na nga ebiango? Ndeko zo sala émission na est-ce que mwasi na nga ebiango? Micro oyo tyenga ni lamba. Mwasi na nga ebiango. Eza biloko mususu jusque là. Ngai nazo loba toujours l'État congolais. Ngai naza congolais. Na kosa toujours fierté ya mboka na nga pour naza congolais. Ozo comprendre? Ngai na kene kosa fierté ya bangolais te. To ya Brazzaville te. Ngai nazo zela jusque là. Ba juge na biso bango nde bakoyeba ko expliquer biso ke eza boye to eza boye mais oyo eza important ndeko na yo ya mobali asala video ndenge ozoyoka keno madame Brenda oyo mwasi ya Delphin Kayimbi na mama na ye video eza wana yo moko okotalisa bakongomani eloba honorable Mike Mukebai nde bakoyeba vérité eza nini muto ata alinga akufa alobaka omona Jésus-Christ balongoli bilamba batike na lingwanda mais baba kene kulusu mais pona la saraza mwana nzambe aza motindana abikisa moyibi ne kulusu ozomona bakangi ye mais mutu na ye sali disciple na ye apapi moto alongoli litoyi mais Jésus pata sakano aleki bango azwi litoyi asali nini abambi babimisi biloko akolia babi me yo za mwana nzambe sala miracle akipa bango te maintenant esengelaki asala miracle azwa mapa azwa mbisi abongola yango vignot ozomona yango omoni lelo okobude mwana mboka Eliezer po aza nzoto nike mais même mbango na ye ndima yango siko tozo oblige mpe bato bandima ete parce que ntango tozosala combat mosusu bazalaki na poto ndenge oza lelo mpe moto azomona oka mona mwasi mais ntango tozosala bavideo ya président Félix ntango azoloba keno nazosenga na bino bozala exemplaire parce que tokomi koyoka solo ya pouvoir tosalaka na yo jour wana te ntango akomi koédike bato ya IDPS devant foule malobi keno nakosenga na bino bozala sikoyo lelo exemplaire bobanda koloba bien parce que tokomi koyoka solo ya pouvoir molambi ndayebaka keno biloko oyo ebeli
to musulio nazo lamba esengena tia peut-être aïe to tia peut-être litungulu jusqu'à là ngana to za toujours libanda to zela eza proposition ya ministère public mais ngai soki lo ba condamner mwana mwasi oyo nani akobokola bana Delphin Kayimbi pe ko condamner mutu eza mabeta parce que ngape na mona kitango bakangi mwana mboka Eliezer ao ake prison pour na dossier à diamant mwana mboka ngo ikasanji comme gouverneur tozaka na prison to mona que Eliezer esiliti metanga bimi boloko tellement akota boloko moko ya mayu yate et là toujours à travailler vidéo ya mwasi ya Delphin Kayimbi eza OK voilà maloba ya maman ya Delphin ya mwasi ya Delphin Kayimbi eza c'est ça mais moi si on appelle ça suspect parce que justice c'est le bango bon ngai jusque là na biso ke il y a quelqu'un côté le mandat tandis que pe famille ya Delphin Kayimbi ngai na lobi boy on va perdre le lope moi na ba ouais ngai na lobi boy balobaka mutu azaka na famille gauche na droite oza comprendre ngai na yo toza bajuge te mpo ngai nalobaka no bajuge basali mosala mabe te mpo nalobaka no mwasi ya mama nayebi so natia yo na place ya mwasi ya Delphin Kayimbi douleur oyo oza nango eza na moment oyo mwana akolaka atiki papa atiki mama ake kosala ya ye sika ngai natika chez biso ndako ya bien musi ya bien me na bandi koyanga bandinga na carton na louvre awa 125 ozomona taka tiki ndako ya papa na ngai me na ndimi kolala na bakamarade natiki papa na ngai na ndimi kozala mwana mosala ya waka na zando awa na louvre 61 ozomona sadi eza na moment oyo mwana mwasi wazosalela yo tout mondimi kolinga cordonnier soki lelo bosomi ndako obiki atango bosoma ndako meme ya bino ya liboso tozi bokofuta meme ndako ya $100 okobosanaka yango te na vi na yo ozomona depuis mwana mwasi oyo afanda na mobali na ye yo ataka mopanzi sango estce ozwa information ya Delphin Kayimbi ke oyo bafinie na kingo oyo akweyaki boye ozomona ngai na mito na kotraite justice congolais te na kotraite mwasi ya Delphin Kayimbi te mais l'avantage est que vidéo ezali OK vidéo ndesiko ekokata makambo tout le bel la loi sur la nationalité tout le monde qui peut na ngambu na Moïse Katumbi parce qu'il prend des presse là tout le monde qui ba de kona biso ba journaliste ba kendaki na ngambu ya katanga kuna ali boni ko likanisi ya kokabula pays na idée oyo mwana mboka na wetani azwa kipe to moi sina ba déclaration ya mwana mboka Daniel Safo lobi ba proposition na vraiment ce qui est na Assemblée nationale pour na bato ko bomana bon omoni ngai nazwa chance ya kotuna excellence sortant Jolino Makelele na lac de Mavale mbali bosamo lac de Mavale tango président qui ko lancé lutte contre la pauvreté na tuna ye tozaki na ona combat tozaki na INC to bundi lelo okomi ministre pe ya nini porte-parole ya gouvernement ministre ya média babengaka biso bapanzi sango c'est du 4e pouvoir soko tayi même policier soko alinga simba yo ndenga toza mwasi même valeur ya kopesa mwasi ya kopesa yango te même façon ya kokanga même oyebi régime kabibi eloko ya liboso bazwaka caméra balongoli carte mpo image emonana te eloko nini okotikela bapanzi sango ke toza na valeur na mboka oyo te même eloko na oluka su na kozwaka chance na kotuna mwana mboka Patrick Muyaya oyo akomi na place wana ye mpe aza mbiaka comme journaliste batie ye place wana eloko nini bakotikelaka bajournaliste na passage na bango ntango ozwi fonction wana po mwana mboka Lambert Mende asali eloko te Jolino Makelele asali eloko te totala suna no Patrick Muyaya lelo ngai na koloba boye ngai naza fier naboyi lelo epenge Fofana peut-être nakoma ta kotambola na vélo mpona na koloba na ngaki naza angolais ngai naza congolais papa na nga mama na nga mama na nga aza mutetela papa na nga aza mutetela edi biso toza na kati ya centre na batami na STT ke o oke mwa Uvira to mwa Rwanda te jusque là mwana mboka Noël Tchani aza moko oyo aza congolais ake États-Unis atangi aservir baaméricain
azui décision ya koya koservir mboka na ye Congo apostulaki moi na vie il faut kolinga moto aza clair amonaki ke élection nyamu ezali a déposé candidature na ye $100,000 Noël Tiani a déposé Kiango Kabila asala biloko wana mpona koapeshe bato bafaire koyinde na élection te Noël Tiani c'est quelqu'un à respecter a déposé caution na ye $100,000 mais ntango amoni keno eloko ezokende malamu te a expliqué bato nandimi nasala perte mais natikali asala meme campagne te mais bafiche na ye tomonaki aza candidat président de la République oh na histoire tokoefasaka yango te mama ntango toza bapanzisama ntango toza bakongole esengeli moko nde olomona balanga nze balobaki noko ata azanga mbongo mazalaka etili na likambo soki bazobala o lelo bakoluka bato ya gombe te nde le jour okoyeba valeur ya ndoko na yo oyo azalaka na lutendeli oyo azalaka na selembao oyo azalaka na pasa parce que qui concerne makasu ye nayebi valeur ya likasu qui concerne farti ye nayebi valeur ya farti ya libala na yo ozomona alobi ke pose à la candidat président de la République. Il faut à la Congolais. Mais atangi kombo ya mutute. Pena ko ebiso ke ngai na tuni ba ene. Na tuni ba papa ba koko. Loi oyo depuis Zaïre ezalaki. Mais publicité nango de ba salela ngoti. Mama na ngai. Aussi otati lelo na monde. Eneken azana concurrente. Coca azana concurrente mais ba sa publicité nango tilo po anini moi non abotami lelo il faut ba produit ba bengi Coca ozomona loi wana tango musée akoti oyebi lolenge ya fidèle bakota wati bakota na ba Zimbabwe bakota na ba Soudanais bakota na ba Rwandais bakota na ba Ougandais ozomona moi ba tombola loi wana ezate eza kola lelo mama bele nyonso ya onatra ekei bamapango tu ya banque centrale ekei mais okomona mama na yo akoyebi soki lupango ezalaki lupango ya banki ozomona mante ya fidèle bateki yango sikoyo lelo ngai naza congolais États-Unis tomonaka Obama azalaki Kenya mais ntango abimi président ya baaméricain aservir américain ndenge esengeli mpe en même temps aza président ya États-Unis mais azolongwa ye te Kenya komona bakoko na ye problème eza te. Mais les problèmes qui s'opposent en Afrique, ceux qui sont ougandais, a commis président du Congo. Tu comprends les Ougandais, les Congolais. Mais ceux qui sont les États-Unis, ceux qui sont Sarkozy, ils sont français. Maintenant, l'équipe président de France, a servi les Français. Ceux qui sont Zidane, c'est un grand joueur. Il a même atteint dans Real. Mais est-ce qu'ils sont français? Les Français respectent la cahier. Vous savez, si vous avez mais awa le lengi makambango ezokende na moni même la presse ya mboka nsuzo kende na kokabwana po to moni na ba Peter Chani ba Pierrot nde basali clip na mona ngama Moïse ka pe koto pe tikali to luka ko découvrir omoni tozanga na yo on déjà ba sali choix ya omoni tozanga na yo jamais na aura que nos journalistes moka voter loi jamais bakei omoni même place na moni ke ba yedi na biso quand même basali bilo moko baza ba journaliste ça dit baza on dirait corps médical soki moto aye même na sida bako traiter yo pe ba linga ba lesa to teke basana ata ba yebi koza na maladie moko ya mabe bakolobela ngote po bakataka seleka même journaliste akataka seleka keno ako servir nation ya mo ata ba journaliste international bakina okufa na front ozo apprendre même biso école biso to komi wapi je préfère okende kosala mosala place ezobeta bamona keno gaz ezwinga na mutu bamona keno lisasi ezwinga na front mais bino bokei comme ba journaliste congolais jusque là Moïse Katumbi aza congolais Moïse Katumbi ngana yebi eke azaki grand commerçant na mboka au Congo aleka gouverneur na mboka au Congo Moïse Katumbi lelo aza politicien munene na mboka au Congo même na gouvernement oya Union Sacrée azana ba ministre non azana ba député jusque là aucune loi aucune décision oyo elongoli Moïse Katumbi congolais que aza congolais te tomoni Joseph Kabila
atie libanda qui est italien. Mais arrivé à mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il y a un état de droit au droit à Combo. Vous savez, Patrick Kolobate qui est à Congolais. Bio, ok, comme un journaliste, mais qui concerne la politique. Dans mon place, je suis mon amboka Peter à s'adhérer comme un aîné, comme un grand frère dans la qui est à Péperdé, toi à Sam. Mais mon amboka Pierrot. Vous savez, il y a une émission mingi à Salanzambe. Il y a une politique. Mais parti mon côté au ministère que non, mon amboka Pierrot à s'adhérer. Net inde konanga moi si au Congo et pe odia. Na mon appel parti mon côté que à la télé ngwe lamba qui a commis membre te. Ba kenda ki ko sala musala na bango. Mais comme na ba niveau ya ba politicien de to mo ata ba photo ndenge zo tambola comme son die ba commis connaît peut-être ba procureur, peut-être ba président de la République te. Ba kenda ki ko sala musala bango comme ba journaliste. Mais na mon place mon côté na Congo awa. Peut-être ba pays mususu qui a au 5 juin, c'est Basangani, Basali loi, décider, loi est côté. Dans le Congo, selon Mibeko, loi est toujours dans l'Assemblée. Les députés m'ont voté la loi. Il faut que Ninga bayo kayo. Vous savez, mais ngai azo trouvé normal, il y a comme que Congolais, mon commune à Tchassa, a commis Bougoué, sa commune à Tchassa, à défendre la commune à Tchassa. Donc, comme on a Moulouba, Congolais, à quel Équateur, tout le monde est juste Wambou. Kassaye, m'a travaillé dans le Congo, problème est ça. Tilelo, Tilelo, même la politicien à Mibali, baza rare, au droit qu'on parle, on a juste Wambou. On a un tribalisme. Vous savez, mais ngai naza fier, il y a cause à la Congolais pour servir Congolais. Loi ngai na moni ango mabete, parce que eza maele naende abimisi. Nous ne pouvons pas combattre un maele non. Si il y a une assemblée, les députés ne vont pas recevoir. Ils vont recevoir un débat. Mais comment on a un ministre qui a Moïse, na finga mutuboy, on a un mutuyaboy, na finga mutuyaboy. Ils ont un sens. Noël Tchani comme candidat président de la République. Abimisi idée naïe. Il y a pas au lobby qui est autant à Sorbonne, autant aux États-Unis, autant au Maroc. Il y a pas abimisi idée naïe. Mais oui, comme le rôle on dirait théâtre à la vie est sauvée. Même Maloba, mon amboka Daniel Safou, Aza député, Aza élu, la Kishasa. Na moi, même Baye na Luawana, il est comme un député, na Maï Lazanango, a dit façon na Kokiko, côté les mélango, toko débattre nango, mais à Kobananeti, Kokana, Kosalaboué, na Kokota na Bajiwanate, mais na attaque congolais, Naza fier, la commune à Moutou, Aza député. Azala représentant à Congolais, Azala fait Congolais. Mais Babylone, quoi qu'il y a peut-être Ghanéen, tout peut-être Nigeria, qui a défendre le Congo, en tout cas, dans mon ami Kanaba Poto, pour moi, les États-Unis, Obama, Aza Kuna, Kenon, Aza Muto, Aza Mouana Makila, Kenya, mais Bandimi, Aza président d'Amérique. Comme tout le monde Sarkozy, Aza français, Bandimi qui est Aza président de France. Ok, voilà, Fofana, et puis que tous appels à Matanga. Au représentant et à chef de l'État, le qui est le conseiller principal, à Tikibiso, à Zasuna Biso, donc chef de l'État dans la Matanga, le peuple congolais, mon papier parti, des pêches, n'a écouté ce qui déjà au Bandana Papa, au vivant, n'a eu pas pour le Bandana de presse, moi, car la souvenir, il y a un malin Mozaki, au Cabot. Patrice qui t'engage sous Azamoko Oyo, ce que vous appelez la Congolais. Foye baye. Pourquoi on le dit bongo? Aussi au Tagou tu vas Brazzavillois, Bangolais, ba pays mususu bazoye ben à niveau d'études. Ton histoire nanzela sali. Bongo pourquoi pas yo mutoza Congolais baye? Attaque Katangé, attaque Kassaye, attaque Bandundu, attaque Équateur, attaque Congo central. Pourquoi ba quitter insulter? Parce que attends n'importe quitter. Et donc les Congolais, mon lobby que non, oyebi papa na biso nani wa Katangé oyo tungwa kumwanza oloba oyebi eti c'est aux Congolais ti pour même une histoire il faut tangai ozomona ngai na ekozwa chance ya komona e na rassemblement ava parmi pena ba mikolo o bazali na rassemblement ba na ko jouer rôle munene tango pe Etienne Tshisekedi akufi
Azape parmi ba papa au pena bazwaki président de la République tant aza président pour Nambuka évoluer. Tolongwe wana oyebi ke Sankuru depuis 2006 Sankuru peli moto bato bakufi na Sankuru na ndenga osakana te. Na azoboma muluba te. Kaka ba politicien bana Sankuru de azoboma bandeko na bango. Ozo prendre ça dit diviser ni régner. Mais yé aye ko telema attaque musongi. Attaque moko ya Lomami nde aye ko zwa décision ya koyamba ba député provinciaux oyo bandini ko adhérer na union sacrée yende a représenté chef de l'état. Moto a filmé rencontre na ezanga. Nani a mis délégation honorable Franck Ediongo. Ozomona parce que Franck Ediongo na ba polémique oyo et le cas na ba tete la tango ya Joseph Kabila ya kotate. Ya e kondima ko apporter un plus naie n'arrivé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. O aza mwana Etienne Tshisekedi. Moto Franck Ediongo abenga yi mentor. Pour mentor na eza Tshisekedi eza Lumumba. Nde Franck Ediongo abenganga nde na kenda nde place na kanga même photo. O lelo na jang même na statut nanga ya komona keno patia Shiboye ngaibu. C'est ça, okay, ça dit voilà. Nzambe abattre la place aza eza perte munene surtout Lomami nde bakolo mwana aba eloki tenge Yesu azala patias ya Congo monbato ya Afrique et sengela ki abotama na Lomami. Voilà, c'est ça. Là on to kaboni awa balandi son qui a Tindika télévision. C'est un message fort na ba diaspora pe ba Congo ba kolanda biso numéro ya téléphone pour to kabona. Na kopesa merci. Tant aux ba kombo ya Tindika. Ça dit, eza ba momoko o esaka fierté na balangue na biso. Ça dit mutu okoza na faiblesse. Esengeli mutu aza sima na o asimba yo to Tindika o pokende liboso. Okoza ozo nimba poni. Eza chaîne moko o esali musala makasi. Soko oyebi Tindika te, oyebi to komi wapi te, ça koza ki na combattre. Ça koza ba combattre à 100 jours. Au tango président Alongwe Béatrice ake na cité de Oia oye ko komi combattant. Na ko remercier toujours ka ba combattant na biso ya poto, ça c'est bango pinanga na respectaka bango mingi. Ceux qui otali combat outil même pour la tata peut-être moi t-shirt, un moment moi unité, otia connexion, caméra, boye eza bango. Mais na unité de okende liboso. Mais ngai na lobby ils ont engagé nga et payé Fofana. Loi oyo jusque là va voter en côté. Tout ça la démocratie, yé abimisi idée na yo. Yo pe même ya yo idée to kende liboso. Yango mona ba fumi batambola ga lisanga mais au moins oya memi boy batongi ndako pe etelemi. Merci na o nyoso o alingi. O amoni ke na tuti libaku. O amoni ke na lobi mabe. O amoni keno oyo Eliezer Tambwe asale pa nanga ekokite yepe alingi ajouter un plus na pesa ka numéro nanga ya téléphone 82 27 80 26 8 à la fin. Ça dit 82 27 80 26 8 à la fin. Na ko pesa ka merci et pas na yo. Pe na ko remercier au hasard représentant na bino ya Tindika pour depuis to banda ti lelo Tindiki zo évoluer ka. Merci. Ok, voilà, merci. Moi, Namboka, Fofana Ibenge, vraiment, émission à Kitoko. Merci à Babos, na mission, refait qui sont depuis na Papi Kelly. Merci à Bicham Longa, triple code officiel des Véhicules. Merci à Chef TT. Depuis London City. Merci aussi à toi, à Roger Luma, donc, qui a appelé ma beauté, à toi, Bissi Kazali, et Nicolas Bo, Jean-Ned Joko, Anna Simanamon, Péchinan, mon caméraman privé. Mike Buzola Diokuna na régie. D'après si vous n'êtes pas abonné à Tindika télévision beauté, pe na bande ko na ba sans ou na mara. Ngai pe boni na rakati ya voka partout dans les mondes vraiment biso na bino tout monde ni c'est comme ça. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tilalong, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux. À quel
na service kitoko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où y a première classe, y a qualité supérieure. Oh, y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon cri mobile yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où y a poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où y a Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.